Ndenge Tomoni, Monsieur Félix Tshisekedi, Oyo Azalaki nommé na Monsieur Kabila, bakoti na confusion, bangomi baale. Boyoka nezalite, bakabwani na coalition bakendeki na yango. Monsieur Félix Tshisekedi alobi, voilà. Na étiquette na ye ya président de la République. Et sengeli abotula majorité mécanique. Je dis bien, Boussimamo, majorité mécanique ya monsieur Joseph Kabila. Ti lelo moto ayebi lolenge ya union sacrée azalité. Balobi azali vision. Mais la seule vision au biso toyebi na état ezali constitution ya esengeli kotosa ya mais oyo baza kobenga vision moto aza ko comprendre te eza la communauté internationale bazali komituna union sacrée ezali kolingi koloba bunda itumba ya dialogue uta kala mais bato balingi koyokela ngai te peuple congolais alingi ko soutenir dialogue te lelo yo boza kobenga oh union sacrée eza eloko yebani te na mutu na makolo eyebani na koyebisa bino lelo ke union sacrée ezali coup de bo soutenir yango ata muke te bo yasima na ngai tokende na voie pacifique. Et sur cette occasion na pesi encore une fois de plus la chance na Félix Tshilombo nzela oyo kotia kimia na Congo ezali kaka dia ici de l'accord cadre d'Addis Abeba. Voix mususu ezali. Gouvernement ezali sous-outé. Le président de la République yango alingi azwa pouvoir nyonso sans kotala mibeko ya mboka ndenge lobi ezala na maboko na ye. Cela veut dire alingi a exercer un pouvoir absolu et totalitaire. Pouvoir oyo ezwamaka na baye basalaka coup d'état. Ki totali biso tokendeki élection te. Ba Congolais bato bakendeki na élection. Biso topekisaki bokende élection te. Me boboyaki. Lelo tokokisi na no mandat mobimba te ya 5 ans kokose ekoti na institution. Cela veut dire maloba na biso oyo topekisaki bino bokende élection te lelo eboti mbuma. Chers compatriotes, dans nos déclarations antérieures, plusieurs fois, nous avons montré et fait voir qu'il existe bel et bien un conflit politique et sécuritaire dans notre pays. Cela est dû aux multiples violations de la Constitution et des lois de la République par ceux-là même qui prétendent nous diriger à ce jour. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation pire qu'avant. Notre pays se trouve dans un syndrome similaire de 1960 à 1965 où toutes les institutions avaient été paralysées. En effet, pour éviter que cela se répète, nous avons prévenu M. Félix Tshilombo que la situation à cette crise ne viendra pas à travers les institutions à problème où il fait partie, mais par le dialogue politique ici de l'accord cadre d'Addis Abeba et la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Choisir la voie des institutions, c'est créer de nouveau un autre conflit et chercher à plonger le pays dans la cacophonie et le chaos. Malgré cette
proposition louable pour l'intérêt de la nation. Félix Tshilombo n'a pas voulu nous écouter. Dans sa peau du président de la République, il est à la recherche d'un pouvoir absolu et totalitaire. Félix a préféré choisir la voie d'enfronter Joseph Kabila au sein des institutions dans l'espoir de lui arracher sa majorité mécanique. Par ailleurs, pour réussir ce coup, dans cette démarche, Félix Tshilombo a réuni tous les moyens matériels et financiers en associant l'ambassadeur des États-Unis à Kinshasa de jouer le rôle de lobbying auprès des chefs de partis et regroupements politiques de l'Assemblée nationale. Ce dernier a réussi à débaucher le député du FCC et à convaincre Jean-Pierre Bemba ainsi que Moïse Katumbi afin d'adhérer dans l'union sacrée. C'est un accord avec leur appui que le bureau de l'Assemblée nationale a été limogé. Dans cette démarche, Félix Tshilombo est sûr d'aller jusqu'au bout sans savoir que la politique est un monde des intérêts. Cependant, après le limogeage du bureau de l'Assemblée nationale, les migrants du FCC, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi lui posent des conditions. Le partage du pouvoir à tous les niveaux, avant de poursuivre d'autres actions, dont celle de vote du bureau définitif de l'Assemblée nationale qui va conduire au départ d'Ilunga Ilukamba comme Premier ministre. Ils lui ont fait voir qu'ils ont la volonté et sont prêts d'aller jusqu'au bout. Ainsi, présent à la réunion, Jean-Marc Kabound, président AI de l'IDPS, a rejeté tout en bloc. À peine créée, l'union sacrée est dans la menace de dislocation. À cet effet, une autre interférence est venue de la communauté internationale qui est dans l'inquiétude et suit de près la situation politique et sécuritaire de la République démocratique du Congo. De l'Union européenne en passant par le Congo-Brazzaville, où le président Sassou a organisé un mini-sommet avec Félix Tshilombo. Le communiqué final signé par les deux partis soutient et rejoint le combat de Norbert Louyeye et alliés. 1. Article 26, alinéa 3. Au début de chaque législature, les partis et regroupements politiques déposent au bureau provisoire de l'Assemblée nationale une déclaration d'appartenance à la majorité ou à l'opposition politique, dûment signée par chacun d'eux. 4e paragraphe. La proportionnalité entre la majorité et l'opposition est constatée par l'Assemblée plénière qui prend acte. 2. Article 27, 2e paragraphe, stipule. Sans préjudice des dispositions de l'article 26 du présent règlement intérieur, les candidats aux différents postes du bureau définitif sont présentés par les partis ou regroupements politiques auprès du président du bureau provisoire dans les 24 heures suivant l'ouverture du dépôt des candidatures. 3. Article 54 stipule.
Un député ne peut faire partie que d'un seul groupe parlementaire. Il exerce ses droits une seule fois au cours de la législature. Un député qui quitte son groupe parlementaire perd le droit de s'affilier à un autre groupe. Il devient non inscrit. Les groupes parlementaires sont constitués pour la durée de la législature. Chers compatriotes, au début de la législature, les partis et les regroupements politiques au pouvoir ont souscrit dans cette logique et rempli toutes les conditions exigées par les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale. La Cour constitutionnelle a statué sur ce sujet et l'a déclaré conforme à la Constitution. Nous sommes surpris de voir celui qui s'appelle garant de la nation, qui devrait veiller au strict respect de la Constitution et des institutions, a intentionnellement violé la Constitution. Il a quitté les institutions pour former une coalition union sacrée de la nation que lui-même n'arrive pas à bien définir. Ces adeptes en interprètent l'essence chacun de sa manière. Et maintenant, que dire de l'union sacrée de la nation? Tant de questions se posent à ce sujet. L'opinion tant nationale qu'internationale cherche à savoir quelle est son identité réelle. Un parti ou un regroupement politique. L'union sacrée a rempli toutes les conditions exigées par les articles 26, 27 et 54 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. L'union sacrée a-t-elle fait une déclaration au début de la législature de son appartenance à la majorité ou à l'opposition politique au sein de l'Assemblée nationale? Nul doute, lorsqu'on voit l'union sacrée de la nation, on ne voit qu'un seul maître à bord, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui prétend être président de la République. Alors que la Constitution et les lois de notre pays interdisent au président de la République, en exercice de ses fonctions, de créer et de diriger un parti ou un regroupement politique. Dans le cas d'espèce, il est clair, en créant et en dirigeant l'union sacrée, Félix Tshilombo a intentionnellement violé la Constitution et les lois de notre pays. Il est dans un état autre que la République démocratique du Congo. Au regard de ce qui se passe à l'Assemblée nationale, il faut dire que la Cour constitutionnelle est mise à l'épreuve et sera responsable de ce qui arrivera dans notre pays. Au lieu d'être impartiale et indépendante, de dire le droit comme il faut, la Cour constitutionnelle s'est transformée en cour politique et à caractère tribal, inféodée à l'institution président de la République, rend des arrêts qui souvent sont influencés, controversés et fantaisistes. Pour des raisons d'intérêt, ces juges violent la Constitution et les lois de notre pays. Comme conséquence, aujourd'hui, cette Cour est paralysée. La population est sceptique et ne lui fait plus confiance. Ces juges ont perdu la crédibilité et la fin de leur carrière est mise en jeu pour la retraite anticipée.
Chers compatriotes, comme dit Sion, nous sommes obligés de rester soumis au respect de la Constitution et des lois de notre pays. Les députés de la majorité et de l'opposition en divagation et en rébellion contre leurs partis et regroupements politiques. Crise ya lolenge e wana. Ndenge tomoni, Monsieur Félix Tshisekedi, Oyo azalaki nommé na Monsieur Kabila, bakoti na confusion bango mibale. Boyokana ezali te, bakabwani na coalition bakendeki na yango. Monsieur Félix Tshisekedi alobi voilà. Na étiquette na ye ya président de la République. Esengeli abotula majorité mécanique. Je dis bien, Boussimbamo, majorité mécanique ya Monsieur Joseph Kabila. Yango ememi biso na crise. Congo ekoti na kokoso o tozali ko vivre lelo na ba institution. Oyo Assemblée nationale lelo ezali lisusu ndenge ezalaki te. Gouvernement ezali lisusu te. Le président de la République yango alingi azwa pouvoir nyonso sans kotala mibeko ya mboka ndenge lobi ezala na maboko na ye. Cela veut dire alingi a exercer un pouvoir absolu et totalitaire. Pouvoir oyo ezwamaka na baye basalaka coup d'état. Na yango biso nyo de républicain tolobi to kondima makambo wana ata mukete. Soki totali biso to kendeki élection te. Ba Congolais bato bakendeki na élection. Biso to pekisa ki bokende élection te. Me boboyaki. Lelo to kokisi na no mandat mobimba te ya 5 ans koko se koti na institution. Cela veut dire maloba na biso o to pekisa ki bino bokende élection te lelo eboti mbuma. Ben institution e kotoki na place. O ezali na place, ezali ko existe lisusu te. Na mbula mibale oyo basali. Kokoso ekoti na Assemblée nationale. Assemblée nationale baye bazali kuna oyo tozali kobenga ba parlementaire mécanique balobi ete bango esengeli balongola président na bango bureau esa ekendeki mais totikali na étape oyo balobi esengeli ba changer bureau na lolenge oyo président de la République azali kolingela. Esengeli majorité ebongwama ekende na président de la République ekende na eloko toza kobenga union sacrée de la nation. Alors soko tali union sacrée de la nation eyebani kutu te. Tozali komituna, est-ce que ezali parti politique? Ezali coalition? Ti lelo moto ayebi lolenge ya union sacrée azali te. Balobi ezali vision. Mais la seule vision o biso toyebi na état ezali constitution ya esengeli kotosa ya mais oyo baza kobenga vision. Moto aza ko comprendre te. Et la communauté internationale, bazali komituna, union sacrée zali ko lingi koloba. Moto ya créé ki union sacrée wana. Balobi aza président de la République. Mais mibeko ya mboka. Oto zali na yango et pekisi na un président lokol ozali na pouvoir. Ozali ko exercer pouvoir na yo ya présidence de la République. Jamais président de la République
akoki ko créer parti te akoki ko zala mokonzi ya parti te akoki ko zala pe mokonzi ya regroupement moko mais toyoki union sacrée mokonzi azali bemo moko o baza ko benga président de la République Félix Tshilombo. Alors mibeko epekisi na leroyo un président de la République a créé parti to a regroupement to akamba yang ndenge na lobby mais balobi union sacrée mokonzi azali kaka ye moko mokonzi mususu azali te yango tolobi ete a violé mibeko ya mboka ya mibale union sacrée soki tokei na assemblée nationale eyebani te na règlement intérieur ya assemblée nationale union sacrée ezali kuto et signant déclaration d'appartenance à la majorité to na opposition te union sacrée ezali regroupement te ndenge bango moko baza ko se contredire ezali pe parti politique te mais etoza ko tumituna union sacrée elingi koloba et des ignorants une bande de criminels baza ko sala ba déclaration na ba radio ba télévision abi to koti na union sacrée ba koti ne loko moko e yabane kombo na mutu na makolo to yebi yango na Rémy Mikoleleki na lobaki ete moto yo bochaki président de la République aza ko sala coup de soko tolobi ki union sacrée eza na institution eza na parlement te eza na règlement intérieur te cela veut dire que eza eloko moko eza quelque part ezali coup de ba congolais bolala te Félix aza ko sala coup d'état na coup d'état wana ba toza ko benga ba yo bakoko tosa mibeko o toza ko benga cour constitutionnelle baza ko voter ba baza kozwa bare mpona ko valider coup d'état ya Félix Tshilombo yango tolobi ete bango pe lokola Félix aza kosala coup d'état bango pe bakoti baza ko valider coup d'état oyo na mikolo koya bakomettre carrière na bango en jeu bakozwa ba retraite anticipée musalo baza kosala lelo ya cour constitutionnelle bakosala yango lisusu yango nde toyeli lelo awa mpona koyebisa bana imboka ya Congo makambo eza koleka na palais du peuple moto moko akota kuna te ezali coup d'état baza kosala oyo ekomema mboka na kokoso na mwa mikolo oyo ekoya mboka na biso ekozala afe e a parce que ba oyo bazwaki majorité mécanique oyo ye avalidaki asignaki mikanda cour constitutionnelle oyo ekotisi biso na confusion bandimaki mpe ya baza kotya mboka afe e a asa bato bakokufa ebele na Congo yango nalingi natuna bino ngai mutu namonaka bino bokomona yango te me nga naza na misu mine nayebi makambo ezali ko est-ce que bosomaki biloko bobomi na ndako bayeba yoki nanu te luyeye na union de républicains bosomba biloko bobana kotya na mikolo koya moko akobima libanda te mpona makambo ya coup d'état oyo Félix Tshisekedi aza kosala mutu akobima libanda te lokola boza na mbongo ebele bokende na présidence de la République apesa bino mbongo bosomba loso bosomba fufu botya na ndako na mwa mikolo ekoya moto akobima libanda parce que Félix Tshilombo aza kosala coup d'état ngai union de républicains nakondima yango d'ailleurs au moment où je vous parle nasi nazwi déjà partenaire de taille oyo akotisaki Congo na kokoso comme Joseph Kabila ye pa kondima coup d'état oyo naza kotuna bino ye pa kondima coup d'état oyo cela veut dire partenaire na ngai wana naza kobenga na Joseph Kabila azala sima ya luye poto bunda po coup d'état oyo esalama mboka ekota na kokoso te baye nyonso baza na lamuka
oyo boza na parlement wana ya lukuta bo bima bo rejoindre Norbert lo telanga na telemi peuple congolais na yepo na bikisa bino na boyi manduke beta awa na yepo na yebisa bino ete esengeli to résoudre problème oyo na voie ya dia na bandi ko bunda itumba ya dialogue uta kala me bato balingo yokelanga ite peuple congolais alingo soutenir dialogue te lelo yo boza ko benga oh union sacrée za eloko yebani te na mutu na makolo eyebani na ko yebisa bino lelo ke union sacrée ezali kude bo soutenir yango ata muke te bo yasima na ngai tokene na voie pacifique. Et sur cette occasion na pesi encore une fois de plus la chance na Félix Tshilombo nzela oyo kotia kimia na Congo ezali kaka dia ici de l'accord cadre d'Addis Abeba voie mususu ezali longwa noki na voie wana na bakalikili ya lukuta oza kosala oza komema mboka na kokoso na liwa ya bakongolais bazali kokufa l'est du pays. Félix Tshilombo avandi aza kokosa na tini armée mais butu moi bakongolais à l'est bazali kokufa mbalo oyo bakokufa na est Kinshasa ezali na kokoso na pasi li solo ya liwa ya bakongolais ezali na Kinshasa ezali na nord Katanga makambo oyo naza koloba bino boyebi keleka kate. Je ne suis pas n'importe qui, je suis un politicien visionnaire oyo naza koloba sanja oyo soke sili sanja ekoya ekosila yango naza kobenga ba congolais boya mbangu bo soutenir voie ya dialogue ici de l'accord cadre basi ba désigner madame Bintou Keïta oyo a comme représentante ya secrétaire général des Nations Unies azali koya oya MONUSCO makambo azali koyela ezali mibale misatu te azali koyela dia mais ba oyo baza na pouvoir Félix Tshilombo aboyi dia ya lobi akobunda bitumba lokola za koboto la majorité mécanique ya Kabila ya kokoma un vrai président de la République mais pas elouye okoleka na si na zui partenaire aussi de taille azana kengangat azana lumbashi yango naza kobenga na partenaire ya kambangu simaluyeye bosana oyo salaki na koyamba yo na maboko mi poto longola moto yo aza kosala coup d'état au lieu to kene na voie ya dialogue ye ayena nzela ya coup d'état to longola ye akende